charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga ngai ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka ye lokola bebe ya emwa ekila monena apesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola malemba kolina ngai ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Ça dépend de Diamant Noir TV. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, peuple congolais de partout. Oh, Bolandaka Gisele Umba, servante Nabino. Bozana Kati, antenne, antenne Nabino. Il y a liberté. Ah, on a liberté d'expression. Dans les lois de tous les solo, la dicamo est urgent. Boy, Diamant Noir Samlo Toye, parce que tant que ça nous a l'amboka, tu auras toujours une parce que tu as la macambia pour tout naïe. Oui, exactement, c'est urgent, donc il faut tout sur la naïe psycho. Pour côté ici, commandant Esso. Bonjour, commandant Esso. Ouais, bonjour Noir, bonne santé. Tant que bien un noir dans ces cas, ma bé, pour Yokata, on a poussé noir. Donc, on va passer sur la souka. Tu dis que bango diamant, pour moi, c'est comme un diamant noir, regarde ce que c'est noir. Oh, donc du coup, bana le, on dit que bien on ramène nous battre yo kango, moi la bateau ça va mouver un peu à noir. Donc tout le monde la diamant. Tu boy sangisa, tu le biga noir mbamoko. Ok, merci commandant Esso. En tout cas, Wane Zakar en a quatre intro et ça la moins ambiance il y a Diamant Noir TV. Les lots tous en commandant na biso commandant, tant de bras commandant Esso. Commandant Esso, question na tout na yo. Batu ba bengi nga ebele na Diamant Noir lelo. Tozo banda penda na yango. Po na biso na lembi bapele bande bandaki yango to lingi to yoka na munoko ya commandant Esso ye moko. Mais avant to lo babongo to tuna no. Po di babinga ko commandant Esso. Et où na wapi po question na tout neza makasi ni commandant Esso ezala po ani commandant Esso. Ce qui va bengi mutu commandant, ça veut dire quelque part c'est quelqu'un qui commande quelque chose. Donc nazaki pe mutu na bande ko commander pe ba ya mo ba action mo susa ba combattant nazo coordonner sala ba sala ba yango place commandant et utata. Ah, ok. Mais les kambo to bengi lelo eza makasi to yokango to moni na ba réseaux sociaux ezali makambo eleki lelo to moni na Belgique na ambassade ya Congo na kati ya Belgique. Ba drapeau kiti to éviter ba drapeau ya mobuya ya kala ya Zaire zongi. Donc to éviter bino bundela ramboka. Mais tant to moni wana to ngeki to ba to linga ba eza nini. En fait nini bolingi boyebisa na mboka parce que régime oyo na titre na biso to komi ndenge to komi changement du régime donc politique ya RDC mais na commandant Esso. Yango to lingi to yeba qu'est-ce qui s'est passé et loko nini bino bolingi malobe pana. Non, message na biso lelo pona ndenge changement ya drapeau ne bato ba moni wana. Eza souci à peuple congolais nyonso pona ko changer régime oyo eza en place. To bundaki bambula ebele awa na baninga na biso ba taliban. Tozalaki sûr que toza ko bundela ba intérêt moko ba valeur mais toye ko mona ke bango ba bande ko bundela mutu après ba bande ko bundela pouvoir n'importe quel pouvoir bazwa kaka. Mais oyo biso touti ko sala lelo ezali ko lakisa ke toza na besoin ya changement, vrai changement. Le vrai changement c'est quoi? Tolingi ko mona John Numbi na Congo liberté. Tolingi ko mona John nini Kanyama liberté, Kanambe liberté parce que Kanambe abomi ebele, Zoé Kanambe abomi, Jeannette Kanambe ayibi abomi, donc batwana tolingi ko mona isu na Congo liberté. Caméléon tala makamba uti ko iba 15 millions, mutu moko azokoka même kokanga ya zate. Donc toza besoin ya changement. Et majorité ya ba congolais ce kolingi sala sondage lelo oyo bato baza makasi bo sala sondage lelo bo tuna entre Zaire na Congo bato balingi nini bo mona ke bato ebele to komi koluka to zonga ba Zairwa
parce que na période ya Zaire totika kokufa ebele boye te. Na période ya Zaire c'est vrai tozalaki na ba problème na biso, mais oyo ya humiliation ya boye na bato lokola ba Rwandais bato apamba bamonela biso totika komona te. Donc oyo touti kosala na ambassade ezali kolakisa ke biso peuple congolais tolingi vrai changement, et le vrai changement doit commencer aussi par le drapeau. Donc drapeau wana il faut tout longola yango, parce que présence ya drapeau wana na Congo to perdre 12 millions de Congolais, et drapeau wana eza ko symboliser présence ya ba Rwandais na Congo. Ba oyo ba comprendre na noter, mais biso to comprendre que depuis ba ya na drapeau oyo et ya na ba Rwandais belé lelo ba occuper ba poste belé ba poste ministériel belé ba nini na armée bango na bango. Donc tout le monde qui drapeau oyo eza parmi ba symbole na bango oyo Tshilombo auti ko prêter serment liboso nango pour andimi ba Rwandais comme bazala ba chef na ye. Biso tolobi comme ça on va humilier Tshilombo na drapeau na bango. Biso tolobi toza tolingi changement, et le changement to bandi nano na drapeau, et naza ko sala appel na ba combattant ya mamboka tu tolingi to mona ba vrai combattant, ba vaillant combattant to mona bisika bozalaka drapeau ya Zaire emata o peza moni ki aza vrai combattant ba ukanga bango pe mutu te bo kitisa ba drapeau bo matia ya Zaire. En tout cas toko féliciter bino n'importe où bozali to mona yango numbi mutu oyo aboma Chebeya abelisa Chebeya na bureau na ye alati Chebeya sachet na mutu aitufe ye, mais ti lelo azali libre na Congo bakangaka ye te. Omoni ti lelo aza libre na Congo. Donc bato ya ndenge wana eza kaka gouvernement oyo ya Tshilombo oyo eza ko supporter ba impunité yango nde ko supporter bato ya ndenge wana, parce que na biso ekoleka te bato tu wana il faut kokanga bango bazala juger. Comment ça se fait que maître ya Tshilombo président ya Rwanda maître na ye mais azobosana ba massacre ya bandeko na ete azosala justice na bato tu oyo basala mabe. Pourquoi ekomi pa na biso justice esalema te? Yango biso tolobi biso il faut to pouvoir il faut elongwa biso to ya il faut justice esalema mpona tonga mboka na bien. Mais lelo pourquoi boponi kaka lelo depuis kala bosalaki yango te na 18 ans oyo eleki na ntango ya Kabila? Mpona nini kaka sikoyo ke botomboki bokitisi drapeau bozongisi oyo azaye? Pourquoi pas depuis kala wana bokitisaka drapeau wana? Mais aussi totala action monsieur tokanga ambassade pendant 4 heures de temps. Tokanga ambassade pendant 4 heures de temps. Là kuna babukanga loboko pa policier. Donc eyaka ndenge soki expiration ye bosala quelque chose bosali yango. Donc ezaki lelo etindaki biso pona ko faire, parce que omoni ba taliban ba osala tout baboma combat. Ba osala tout ba affaiblir peuple congolais na ba rumeur na bango akutani na Trump asali boye, mais biso toza wana pona koya ko nini ko motiver peuple. Yo moko moni ke eloko oyo esalemi bato ebele ba oyo balingi mboka omoni ke ba ebele ba sepeli ebele ba sepeli na acte wana. Donc biso toza ba leader, il faut toujours wana pona ko lamusa peuple, parce que soki biso bato tolobaka tokomi toza ba leader oyo toza capable ya ko sensibiliser peuple, ko mobiliser peuple, tokomi ko banga yeba ke obomi bato wana sima na yo. Donc biso tosali yango pona koluka changement et kolamusa surtout peuple ya Kinshasa bamona ke na poto Félix aza na place awa te bato balingi ete. Mais au commandant eso eza na motuna moko ndeko atuni alobi pourquoi pas bino combattant oyo bozotomboka ba wayambo oyo topesi mbote bokechi wayambo. Donc tolobi boye batuni question mpona nini bosengaki audience te bokutana directement na ye moko Félix en personne bosola na ye na makambo bino bozoboya oyo boza nango d'accord te na ndenge oyo azotambusela mboka? Pourquoi pas bosengaki audience bokutana na ye ke botomboka sans ke ye azala wana malobe pa na yo? Sala eza ba question moko bozoba mama biso Félix ni eloko nya ko expliquer biso o makambo nyonso ye azosala biso toyebisa bino avant akende osigner ba accord biso toyebisa bino ki azosigner ba accord toyebisa bino ke Félix nde dauphin. Félix eloko nya ko expliquer biso. Félix a eloko ko expliquer biso te ako expliquer nde bao bayebi makambo te. Yo moto yebi déjà matière o za nango na moto o maîtriser yango kendo tuna moto so bazo balokola Félix biso toko tuna Félix eloko ta yende ko wana soki amoni ki aza besoin ya koyeba Félix alanda Félix, mais biso toyebi ke Félix
aza ko maîtriser le côté, contrôler le côté. Félix azana marionnette, garçon de course ya Kabila. Ye wana uti wana Belgique, ndeko wana zoloba, tu na Félix, pourquoi ministre de la défense atikali? Biso sko to ndingi to kendo tuna yeni. Parce que processus électoral tout oyebi. Qui a gagné qui ba élection te ba nomaki ba signé qui ba accord na kana na ba risi kanambe mutaza en tête ya zo bazalo ko la parrain na ye. Comprendre? Donc biso en tout cas makambo wana ya ba okende ko tuna wana makambo ba flatter. Félix c'est un collabo, Félix c'est un traître. Tout ça na temps même ya ko fanda na ko solati place à Félix c'est en prison. Est-ce que démarche wana o bino bozo sala bozo kanisa ki ko changer quelque chose na mboka? Et loko o esali que Félix a commis place à Zawana et da bitumbo to sala parce que tant que diaspora a telemaki et ça qui Kabila a commis faible. Yango ça qui va pousser Kabila, il faut organiser des élections. Il faut qu'il y ait un dialogue parce que diaspora a mobilisé qui makasi. Félix a profité na litina biso. Litina biso ne Félix a profité nango. Hein? Yango monique Félix a keko a nango mbala moko Kabila comme a monique a comme faible parce que pression ya diaspora les kaki. Mindele bazaki obligé ba pousser Kabila ba pousser Kabila na nini na dialogue après ba pousser na ba élection. Yango wana. Donc Félix a profité de la pression na biso. Comment ça se fait que pression auto tia kilobi Kabila et affaibli Kabila ou affaibli Félix na Kabila. On doit continuer toujours na pression et ba to affaiblir mango to benga na bango. Mais pour na ba résiste ba combattant mususu o ba ki côté wana siko le ba mangoni. Bazaki ba kwatiko za combattant te. Parce que un combattant change de position na été. Soko moni moto akindaki kuna donc azaki na ye taliban infiltré. Parce qu'un vrai combattant a ko changer pamba te. Wana ezalaki bayaki kaka po baluka ba poste manini. Kuna pe place yango bazui pe ba poste yango te. Donc batiko za ba combattant te bazaki ba accompagnateur o bayaki ko infiltrer biso koto yo ba collabo. Donc il retenir to ye balelo zaiki mingi likambuya. Il y a démarche parce que réseaux sociaux na minute o ezapenda saturé. Pour na komona ba commanda eso bo sala kindenge ni po bo mata bo kende bo kitisa et puis drapeau na bozu yango wapi ba drapeau ya kala bo bozu yango pa wapi donc wana diamano amutatuni motuna diamano et puis que soki Mobutu si ça verrait que ba mort ba se kwaka Mobutu a candidature lelo obi que Mobutu akobeta 90% même 95% même 98 lelo soki moza ke ba mort ba lamukaka. Gino Will Samba ya Sambale. Voilà, tu vas ko tuno commander et sotolobi na ensemble ya makamno surtout pourquoi pas bino ba combattant bo proposer table ronde pour na kosola mboka. Table ronde déjà langage ya ba faible parce que depuis ndenge mobaki alobaki Valentin aloba bongo ngala landakete eza langage ya ba faible. Parce que aussi tu constater que Kanambe azalaka soki akomi coincé amemi bino na table ronde pour abima kuna fort. Comprendre? Na makambo Congo pour le moment, tu as besoin de choses de dialogue parce que tout le monde a San City, tout le monde a dialogue, tout le monde a soki banini biloko to na ba concertation. Dans tout ça Kanambe motaza gagnant et Kanambe toujours aza ko s'en sortir azobima fort. La situation toza nango pour le moment na Kanambe na Félix, ils doivent quitter le Congo. Il faut pas dégager. Donc tout ça on attend na ba dialogue parce que aussi tout le monde va former ba dialogue. Na ba concertation. Donc makambo na ko ba ki to fanda to so na Kanambe c'est un Rwandais. To so na Félix marionnette, garçon de course à Kagame, représentant à Kagame biso to so na ye. Peuple congolais faut ba que Félix azana aza ko servir ba intérêt ba Rwandais. Félix Azawana, c'est un garçon de course, il y a Kagame. Donc, pour la Félix, il faut servir Rwandais qui peuple naïe. Botala makambozo le kalelu na Kasai na Kananga. Comment batoazo kufa kuna? Mais Félix Azosala ba tapage ya bambongo ko kabakaba. Auti ko sumbela mundibu moko ana ibisa bino la fois passée. Mundibu ngo ba pesa biso kombo na yewa yamo. Soki Aziz. D'ailleurs moi na bazo kende na mois d'octobre awa na mwana na Kinshasa. Aziz wana komi conseiller ya leki ya Félix na Christian Tshisekedi. Auti ko sumbela Aziz wana ndako. Appartement awa na Bruxelles na Kagashorem. Mais entre temps peuple na ya Kasai bazo kufa libanda.
tomoni awa na kananga bamosusu bauti kokufa bakomi kotomboka oyo bautaki Angola. Mama Félix aza na eloko moko akoproposé biso te. Félix c'est un traître oyo lobi il faut kokanga ye azala juge. Donc mpona biso bao bakolinga kokende dialogue obie koswana na ye obie table parce akoyebisa bino nini bino moko botala meme bainterview osala na mindele bomoni ke Félix ya mayele bainterview tosala mindele bozomona ki donc mutu moko azanga mayele. Donc biso toza besoin na temps ya kosola lisusu te toyebi ke ezalaki mpo toyeba me totuni boye est ce que lelo réaction na bino bakombata ntango bozotomboka boye est ce que ezochanger fonctionnement ya politique na bango to lolenge ya kotambusa mboka. Mais politique moko ekotambola te sans peuple. Mais ntango peuple azwi position moko boye oyo aza kosepela nango te ata oza okipa ata aza politique kosimba lisu te. Preuve ke bozomona ke Félix place to azotambola ayaki na Belgique bayebisaki ke Félix tu dois nous montrer que tu es le président de tous les Congolais. Parce que bango mo bazomona ke bato balingi Félix te. Donc biso toza ko représenter le peuple congolais bavoi na biso na ba niveau ya ba service ya ba belge ya ba français bani bayokelaka biso bazoyokani eloko ni peuple azoloba. Donc mpona biso toyebi ke Félix ninga aza coincé ako évoluer na eloko moko te donc akozala obligé ou bien asenga dialogue ou bien soki asengi dialogue ye na Kabila bakobeba na mabe parce que pour le moment Kabila azo se retrouver c'est lui l'homme fort ou bien Félix bakodestituer pa Kabila eloko wana il faut ayeba tozotala nano situation de okende mais sinon avec bandeko na biso oyo ya balaïque ndenge basoulever encore makambo ya marche wana le 19 tozokende na désordre moko na Congo et okoma difficile ya koempêcher peuple pour peuple a manifester parce que soki Félix na ndenge aza wana soki bamilitaire na ye bameki obeta bato masasi ye mpe akoti na liste moko na Kanambe un jour Félix bakangama na laye. Mais yasengaki asengi bapesa ye temps bino bapeple congolais to biso bapeple congolais kopesa ye temps mpo totala ndenge nini ya kotambusa mboka me bino bozotomboka avant nanu une année même pas ekoki na 5 ans ya mandat bino déjà botomboki mpona kozwa temps mingi te. Aza kosenga temps na bao bavotaki ye me bao bavotaki yo te okosenga bango temps poani bao bavotaki ye nde azosenga bango temps biso tokopesa même un jour et pas Félix te asala baaventure na ye wana azomata oyebi avion moko oyebi avion ya Félix oyo azotambola na yango eza baveni avion ya barwandais ya Paul Kagame oyebi azoloue combien par jour oyebi combien 75 millions par jour. Par jour 75 millions pas 7 millions 500 pas 750 000 75 millions par jour. Mais déjà, commandant, il y a question. Déjà, tu as un budget, ils ont proposé un budget à 7 milliards. Bon, aussi, même, quand même, tout ça, l'analyse, le budget à 7 milliards, il y a combien le budget 75 millions par jour. Oui. Si vous calculez 7 milliards, tu as déjà, tu éviter ce que vous avez dans mboka et à 75 millions. Est-ce que vous assurez que dans 75 millions par jour, on a un avion? Oui. Donc, si aujourd'hui une semaine, et vous calculez ce que 75 millions, ça combien? Donc, 75. Voilà. Alors, je pense qu'il y a 350 millions. Voilà. 355, je ne sais pas combien de millions. Mais quand même, les ambongo, c'est énorme. Mais les ambongo, on a été, Azozwango, na libula l'État. Félix a eu valeur à Mambongo. Yo mona azolo bela makambo ya COP place ya kolobela COP ta loba COP un président azolo bela COP. Félix est un voleur. Maman. Président avion au ya Congo eza wapi? Avion ba koma République du Congo de la RDC eza wapi? Nani azotambola nango? Et pourquoi il faut allouer avion par ba Rwandais? Omon. Mutu oyo aza na avion wana c'est lui le président. Bon Lucas comme mutu azotambola na avion ba komi République démocratique du Congo, yende président mboka. Nani afanda na palais de la nation. Mutu azofanda palais des nations, c'est lui le président. Donc quand Félix aza président, aza marionnette, garçon de course.
Voilà to comme na biso pende to bay to rozomi ba temps ebele te Diama Gisele Umba Gisele Umba Nakole nanga ya Diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama